Bonjour, bonsoir, la famille, c'est Noëlla TV, na pesi bino bambote bisika nyonso bozwa minzambe na lola abate la pe abomba biso la famille babone à Noëlla TV, bisika nyonso bozwa na Asie, na Amérique, na Europe, na Afrique, na pesi bino bambote, er nyonso bozwa vidéo na biso la famille s'il vous plaît, to s'abonner, to liker, to aimer, to partager, to ekosala biso bien makasi ba commentaire na bino pe esalaka pe biso bien epesaka biso ba courage la famille vraiment analyse na biso ya lelo ezali pona ndeko na biso moninga na biso oyo Chrony Mama oyo asalaka ba émission pe na kombo ya Marie-Laure Mwaka toyebi azalaka na Canada ya vérité ce qui vérité choc ce qui vérité ni voilà. En tout cas, ezo kitezo mata, balobi ke soki nanu okatisi ebalete koseka nanu ngando te kofinga pe ngando te. Donc, Marie-Laure Nzokande azalaki pe na ki cherche. Donc, abando ko luka. Ndenga bando sala bongo tozo mone tsaza donc ye penza aza star ye akobimisela biso président akobimisela biso ba ministre or que rien azala kina yeka na kata kema. En tout cas bandeko bo laksa te ka soki oza nango te ozo misala minene ka bomono ka ke oza nango or que rien ozo luka susu ba gigolo ba ya kozo susu mwandambo bazo futa yo na kata réseaux sociaux ozo kene ko lesa suko mobali oyo soki na kombo ya Audric. Hein? En tout cas, eza pasi pe mawa pona bandeko na biso ya donc ya ba Chrony Mama, ba chroniqueuse tozo yeba te topenga bino ba kombo nini. To mona ki ndenge Marie-Laure bando sala ba life tongo pokwa butu moi. Soki akoti life na to kene musala mama na yo ko zonga la to tika nani Marie-Laure azawa na kata life. Life andenge nino mwana mwasi wa sidi sakate. Donc wana oyo apuna bazoko benga ba telefone kuna muta WhatsApp zela nano. Muta normal muta zana line. Muta normal zela nano muta WhatsApp. Wana champion abengi wana Mama Esther yo ya loba abarbana ko finga zoba Karine wana ya kenda ko zwa bana mike ya abokola kabana ba mibali ye aza mama. Siko lelo ekomeli yo me Karine ye wana susu azoko kanga susu ba chinois bo finga te pona ko mona bo mutu Karine azana bo mutu bo mona kaka bongo aza mwana na Nzambe azana bo mutu azo calmer susu mais or que soki ezalaki mutu mususu mbela linga tika ba chinois na bo finga bo sala nyonso metala bo mutu Karine ezo sala c'est vrai azalaka na raisonnement ayebi ke oyo mutu oyo boy mais lelo tala yango Nzambe pe azopambola Karine Nzambe apesi bana Nzambe apesi mobali parce que aza motema malamu franchement Karine aza motema malamu to moni yango na oyo nyonso basalaki Karine na kata life ya Marie-Laure soki ezalaki mutu msusu Karine pe ata okufa pe alinga kufa life ezo salama na 5h soki 6h. Marie-Laure kofanda wana ata 9h du temps ata 10h du temps. Wana téléphone wana soki décharger azui wana mususu. Téléphone mususu bakobenga na wana kuna alobi atia wana kuna mususu na tante. Yo zela nanu kuna muta ya WhatsApp muta na wana muta zina kosola nanu mutu wana akozwa. Baba niko finga mboli na wana. Ya za wana. Mboli nango pe na mawana yeto mona kipeke aza mwana na Nzambe na komi kitisa asombe susu ba saki na sapato do mona ki na chemise atini susu ya Versace to yebi susu ba prix ya Versace ndenge ezalaka ba susu balobi asombi yango na Chine abengisi yango na AliExpress mutape apese susu atindile susu cadeau na Canada biso to mona ki ndenge Marie-Laure azoko sepela na cadeau akakini mokonza tindelie nyonso wana Nzambe azala kaka amonaka lelo sikoyo ebaluki ekomi na tour na yo 6 ekomi 9 4 ekomi 4 ekomi kiti pardon Marie-Laure afandeli kiti wana ekomaki 4 afandeli yango balobi likasi eza na kati ya lisu na yo nano longoli yango te me koma ozomona oyo eza na lisu ya moninga en tout cas tokeba tobanga Nzambe
to banga nzambe nzoka nde mabanga oyo nyonso babandi kobwakela Karine ezalaki nzoka nde na kati na yo moko likasa wana ezalaki na kati na yo moko Marie-Laure nzoka nde ozalaki na ki cherche obando luka pe ozalaki kaka na kati na problème na koluka hein? En tout cas la famille nazoloba mingi te nazotiela bino oyo nyonso ba intervention nyonso ba intervenir nyonso bazolobaka na kati ya nani ya Karine Mokonzi natiela bino yango boluka koyoka bato nyonso bazoloba kuna sur Marie-Laure. En tout cas bolanda na bokebi la famille. Objet sexuel na ye on se connecte na baposa 10 ans soni mutu esala pe papa Rodrigue alobi papa owapi yo bokina kobengisa biso mibali na bino bapapa papa owapi wana na Rodrigue nga na okatisi prince na nzela bandandi yo benisanga ye papa marino kemba mwasi pio marino pio marino mwasa pio bapeti bao ya zanga gu marino amutima mabe omoni mokili azofuta oyo azosala azofuta ngo ozabe mokanda na ibamisaka depite ya Kinshasa ifomilisa biso ekontonto ya 1m90 marino oye na bebe Rodrigue mobala mwana alataka bashapo lokwa tigre ndenge andobomelogi yaye mpe bandenge aobomelogi toloba sikobi Osisi. Te ya mambolo bate bosisa bokita kasi. Oyoki Karine, mwasi moko malamu mwasi malamu Nga na osola. Nga na osola na ngana binoti. Obi yana na rafani pia binote mena bela tension na yuka passe la mutima mwa mosla ngoma ngosale. Siko fora yo kwa Tony. Alingaki yo kufa. Bina bolo kaloba nani? Nada. Oyo yo Karine. Ngono kote ngenda ni ya ese po esa zwa kinga esa zwa kinga ngala pupula makamo kunda. Bosisi mama. Mama ezaki matière ibande koya eza mambo pardon. Asengi ne demande te. Asengi demande te. Nene aloba mambuna okita. Mama yo pe na bala likamni na bakombo batu we mama. Hey. Ndaya wo. Biso sala ya nyongola ki biso ti. Ngala fani kemete me adesonga na mutema.
ozalaka nde na mobali ya koexpose te ezalaka te mpo ozalaka fi discrète bomoni ke bokosa biso ozalaka no discrète te ozalaka nde na papa azalaki te ya wana obenda bisoka lokola nga moti mo intelligent na bombaka makambo na nga lelo ntango ozwi bebe Rodrigue yo nyonso expose yeti nobwaka na bapose ya deba te elikambo sobe ekoma yo te koloba te ozalaka no kotula na Montréal na malili ya Montréal na mbongo nyonso avi ezao mabe ya YouTube nto ozwa azalaki te oyo kozwa aveugle mpo nyami Rodrigue aza vraimen lisu moko oyo kozwa chatonge ya Rodrigue onivo obengisa biso ye papa Rodrigue banie bobenge papa Rodrigue mwana nanga na okasi se prince Inga nako obenge papa Rodrigue moni manka respect boye boanviaka bato me bosala makambo lokola bolinga yango te okoa benge bose respecta ndenge ose respecte te ndenge ose respecte te ntango ozwi Rodrigue okotisi ye kikumbi mpa na yo Marilo yo loza ya mibali Marilo yo kabela mibali toza kaka tomoni bokomolaka ndenge moko na bebe Rodrigue toza bokoasa baketi moko na bebe Rodrigue babiso ndenge moko na bebe Rodrigue merci kasi mama bosisi kaka maloba te mwansisi tunaoloba matière ye bazobanda motema babete ya ndenge ya matière wapi obanda motema babete matière kaka yanga mpe Marilo ayaka babelelanga mpe volezi okitu asolo yo alobi ya boninga donc yo bebe Rodrigue après oyo opesa baconseil wana balobi yana yo aza na vendeza ngai mpe nayebi tante ya bebe Rodrigue ayebi aza na vendeza na bebe Rodrigue boyaka makambo bato kotia monoko soli monoko songe kobimisa lokola bino nde bozoloba maîtrise bavi ya bato bavi na bino moko encashe ezomarche te ozalaka no nde etula nzobon menene wana ozoloba te wana mama bozela wana bozofinga to boloba mpo matière bafinga te matière baloba matière bafingaka te nene ya matière pesa nde point de vie na yo nene ya nene azalaka ena matya mpe bato misusu soit topemi kasi soit tokiti tosola famille Marilo azalaki kotula na mbongo nyonso ya YouTube na bakontrat nyonso azalaki kotula. Allo mama loba nao mama bonjour. Bonjour la famille. Si je savais comme ça, nalibaki kokamata na ngamba distance tala nzoto nanga ekomi okwama wana kobela yoko kipete sele Marilo kudu fati Karina nganga ite kudu yoko tozela biso fati ndoka nyo ye lisuko kita lisusu oleka bebe kolingi bobimisela biso Karina motema Karina tika biso tosasa Karina oya kotoko koti Karina okosuwanga mabe te na biboye yoka merveille na biboye boloba eza mambo finga te ya pe mambo sasa te ya matière te eza matière et na réseaux sociaux matière efinga te na matière okoloba opesi avi non esili okiti
En tout cas, balanda Noela TV na kati wana pona oyo nyos na wuti kota wana bo wuti ko yokango vraiment eza pasi pe mawa pona bandeko na biso ya basi vraiment eza pasi. Tozalaka te soko omoni eloko eza na ndeko na yo mwasi yo bandi ba commentaire yo bandi ko finga yo bandi ko sala n'importe quoi neti yo ozali sain neti yo kaka aussi okoka na makambo nyonso non biso na sena moi na sena mokili oyo muto akoka na nyonso azate biso nyonso tozalaka kaka poto luka poto kokisa na kati ba posa na biso ezalaka bongo. Nzoka ne Marie-Laure yo bando kofinga moninga Karine ozoko sala ye boyo bato bazoko finga ye nyonso yo fani ozo beta maboko yo moko oza na même situation na qui cherche yo moko oza na koluka pena nozala ki ozwina note mais siko tala lelo tala vino net bandenga yo ko bimisango donc réseaux sociaux nyonso yo sala la mbongo nyonso o bana ko lata ngo Rodrigue wana o bana ko pesa ngo Rodrigue wana ou quoi Bon, to pesa kaka bonne chance mabende na ba o bazo finga bo finga te ezali analyse ndenge Karine Mokonzi azoloba koloba nde eza nango problème te mais ko finga nde ba o bataka ko finga na kati ezalaka nde bien te ma finga ezalaka arme ya ba faible nde ba finga donc bo pesa nde ba point de vue na bino e ko sala bien comme yepe ba mususu ba bando benga na life na ye ba bando finga te ba mususu ba bando finga mususu pe ko benga bongo apesi point de vue na ye ba mususu bazo finga alors ye koma komi awa Karine Mokonzi azana ye mwana mwasi moko aza malamu abangaka nzambe tala ye moko azoko pimela bato non bo finga te bo pesa nde ba point de vie kaka c'est ça ete ya bino mususu na réseaux sociaux ba o baya ko finga nano moni kokoki nano te osana de loko moko te me ozo ko finga ka bato mais un jour ba tiere no pe ko bima e ko sala ka boy soko solo ba no ba tiere na yo zo lo ba ozo finga ko ba mutu siko mutu ya ko kane na yo solo mabe na kati ya réseaux sociaux e ko uta parce que yo finga na yo te osala ka no ka ba analyse na yo osala ko pesa ka ba point de vue na yo c'est tout o lekinzela En tout cas, Marie-Laure était yayo. To bando zela peut-être misala biso mobali ya soki ya ndenge nini mais bon balobi mobali nyonso azali kaka mobali bakakolaka ye te ata aza mwana muke ata aza mukolo aza kaka mobali o tozoyoka koto ke azali yo Marie-Laure oza mukolo na ye ya 10 ans toyebi te soki bato ezali kanda mutu ezosala bango bongo po baloba ke aza mukolo ya Audrey kango ya 10 ans toyebi peut-être bato bazalaka na bango kaka bongo soki basiliki baya koloba n'importe quoi te eloko eza ya solo te komona bazoya inventer bazokobakisa mafuta na mungwa bazoloba n'importe quoi mais comme oza déjà na zeba mobali yango donc tozo nga Noela TV tozo peso bonne chance donc obota na yo malamu mwana azali libonza nzambe mutapesaka donc po ete ya bino ko finga moninga ezate ne bando finga Karine so ko finga e Karine azoka mibali abana mike Karine akendo ko bondela mibali Karine ye moko apesi mobali wana mbongo pa ya ko bala e Karine azoko lela o nyonso wana ezaika na kati ya kati ya television na yo na kati ya chaîne na yo na kati ya live na yo wana bato bazoko benga bato bazoko finga yo za wana ozo autoriser ozo tika bato bazoko sasa ndeko no amwasi mais oyebi te ke un jour eko komela yo un jour eko ko balukela yo tala lelo balobi montre yetira la kaka place moko te e balukaka ezali neti kufa ekomaka ndako na ndako eza na motu moko te akokoloba ke biso na libota na biso tokufaka te tolelaka te non ezalaka neti likelemba esalaka tour ezalaka bongo sikotala lelo ekoyi liboso na yo tokanisa ke yo ozalaka mwasi moko ya distraction donc yo olingaka te problème na yo moto ayebango or ke lokuta ozalaka na ki cherche pe ozalaka no kaka bongo tala siko lelo makambo yo bimisa biso na réseaux sociaux eza kokamwa mais félicitations courage toyebi ke oza na état moko ya bien te mpo na balobaka na mboka na biso ke soki ke moto aza na zemi aleki kutu moto aza malade mpo ye aza mpenza moto moko baprotegeaka ye makasi ke soki akiti wana sava donc
zalaka makasi toyebi ke bato pe o bando ko sasa pe ba ko sasa yo pe bazali oyo bando ko tira pe ba life ozo ko fingo ozo ko sala nyonso bazali pe ba ko sala ba life mais tension tala tension bien donc si porter kaka parce que balobi ke obomi na mbeli ba obomi pe na mbeli eloko eza na liste na yo mona ngona nu ava omona na liste ya moninga c'est ça balobaka bongo oyo olonaki mpe yango mpe ekobuka olonaki na kati ya nzoto ya Karine olobaki nyonso ofingaki na kati ya life no bato bazofinga bazokoloba nyonso ti moto atindeli yo bilamba bazoloba susuke bilamba Karine wana batindeli yo Karine seke azalaki ndoki eza elamba ya mite ya mabe eza ya kindoki aza na ndoki nyonso wana to banomona yango na réseaux sociaux to banomona yango mais yo moko peut-être na kati na yo olobaki yango te mais bato babando benga na kati ya chaîne na yo bazoloba ngo tomonaki ndenge bando sepela ozofungola bilamba ozobina tomonaki yango mais tala siko niveau mikitisi sans koyeba ke non na fingaki Karine mingi nasalaki eboye tala lelo Karine alingi kozongisa mabe likolo na bete mpona komona ke motema mutu na mutu nzambe apesa ye na motema na ye yo ozosala moninga mabe me moninga azozongiselo na bolamu kaka ozokofinge moninga azozongisa kaka na bolamu en tout cas ete ya biso na réseaux sociaux tozalaka te soki moninga na obosala ni mosala moko azwi problème yo ozala wana mpona kobeta maboko mpona kosepela mpona kokota na babone na baoyo babengaka bozofingaka moninga mais oyebi te un jour ekokomela yo ete ya bino mosusu baoyo bofingaka bobengaka bamatière ete ya bino en tout cas nazokoma na suka c'est Noela TV la famille R nyonso bokozwa video na biso s'il vous plaît to partager to liker to aimer to s'abonner pe ekosala biso makasi bien en tout cas ba commentaire na bino pe ekosala biso bien bisika ono tozosala mabe o to isali malamu te bo pesa pe ba commentaire na bino ekokorriger biso pe ekosala biso bien sans critique to sala eloko moko ya mutu ya te mais soki bo pesa ba critique na bino ekokorriger biso me kofinga ndete kofinga ndete to finga te to pesa kaka ba argument na biso tosala kaka banalise na biso ya malamu me ya mabe awa te ya kofinga pe awa te s'il vous plaît la famille nazotika bino la famille bye bye nzambe na lola abomba pe ya batela biso bisika nyonso bokotala video na biso botala ngo na bokebi na motema moko ya malamu na kombo na Yesu bye bye.